Karine Mokonzi la baronne ozotelisa bango miso bazotela miso bazokemba. Henrietta de Jésus, non, Henrietta de Jésus. Alors Henrietta Sabotami, la baronne Azawana, vraiment nakoloba naba oyo te bazoloba mingi mingi. Vous avez mal choisi l'adversaire, non, nakoloba bongo te. Boye bakite, bokanisa kiki, ndeka baninga bakanisa. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Yvette Kalombo. Ndenge nini maile ya kosuka yo no? Maile eza ya kosuka yo pona ba démonstration ya la grossesse ya Karine Mokonzi. Ndenge zobima na ba image to Yvette Kalombo mayele eza ya kosuka yo po na kote yo zali bato boza na bango ensemble na ba débutant baleki yo na ba view. Mitungisa nde na wana Yvette Kalombo. Pour la baronne, vraiment, moi c'est kabino ezate, azo sekakaka azo bina. Henrietta de Jésus, en tout cas, ye penza aza l'aise. À l'aise na nenga osakana te. Abotami azana site na ye, nyonso koka pour cet adversaire. Mais bon, Yvette Kalombo. Tala yo moko. Tango yaki kakawa, soki na compare ba view na yo, na Raissa Pindi. Ezaki na se oya Raissa Pindi. Na se kutu te, eyako monana te, ba 25 view. Mais sikoyo, aleki yo na ba view. Mitungisa na wana. Na bino tu, bozolobela makamba zemi, boye. Yvette Kalombo. Tango yozo mitungisama na zemi. Bon, ozo mitungisama na zemi te. Ozo mitungisama batu balanda yo. Bamona yo lobaka makamba verite. Pe mbongwe kota. Na minute wana bazolia yo. Quel ridicule, Yvette Kalombo. Avantage oyo zwaki ya muke meza pa bakene na Dubai. Na Dubai osali live. Otiango na Facebook. Il faut otiango na YouTube, motie na Facebook. Pe ba confirmer yo moko lobi ozali attaché de presse. Bato peut présenter ki wana. Bakarine Kampala, soy Kampala. Bakombwana, bato wana nyonso. Bayebani no? Baza batu moko très bastar, ba vedette toloba. Bayebani. Basalaka misala na bango bien. Ezala côté mode, ezala publicité, ezala théâtre. Bazana ba CV moko ya kitoko. Et puis yoke na bango, alors, okendaki penza, elakisi musala, mais o échoué. Oye kolala na poto o ezalaka nde ya yo. Sekoyo, la baronne yewana. Henrietta yewana.
Yvette Kalombo na minute ozo bundana nani. Ata yo lobby ozo bundana kare. Nani penza azo croire na yo ozo bundana kare. Nani penza azo croire na yo ozo bundana reta. Bazo seko na ndenga osagana te. Ebongi ba seka yo to seka yo biso. La Chine est seka yo. En plus biso toko seka yo en live. Mais bango bazo seka yo. Bazo bengana entre bango. D'avance yo ba benga go sosuta. So ba bengi yo eza po ba chola yo. To ba ye ba position na yo. Ozo kanisa nini. Babino ba Yvette Kalombo. Ozala. Ami ennemi d'enfance ya Karine Mokonzi. Partout au Kokende. Batiago kaka na kota Karine Mokonzi. Bazwaka yo kaka po yako ede bango. Donc, oza utilité côté moko. Ba Gloria, denge moko atazala ami d'enfance ya Karine Mokonzi. Azala na Karine Mokonzi. Batiaki soi-disant adversaire à Karine Mokonzi. Bango tout ba utilisaka bango. Bino tout ba utilisaka bino. Surtout ce qu'on sala musala bien ou bien zana makamba bien. Mais ce qu'on zana ngote, ba ok no wapi. Wapi. À part Joseph Chako. Joseph Chako asa le loko te. Ye azali aimé na kokoloba balingaka ye. Balingaka ye sans forcer bango. Azana kamoko exceptionnel. Tokoro bakisa na deuxième position Fifi Siwa. Mais Yvette Kalombo. Babino ba Oyo, ba Gloria. Ba Tania Mabedi. Ba Lorette Aruna. Lorette Aruna goto kamwa bien. Mais ba kochei kaka. Yvette Kalombo. Vraiment. Ozo kemba vraiment. C'est ko ndenge pozawana eloko mosusu oyo moko zomona na mutuna yo. Okoko sala ezate. À part chronique, à part personnel public, à part likambo moko ya likolo. Wana kande olingi osala. Ezapete. Toi, tu as plus de 5 copains et tu cherches encore travail. C'est pour faire quoi? Donc tu ne sais pas que tu es déjà chef d'entreprise. Abré, gérer plus de 5 copains, c'est entreprise, microfinance, management, game manager. Le seul problème, c'est aller faire les papiers pour payer les impôts, c'est tout. Sinon, tu es déjà chef d'entreprise. Mbola. Na minute ondengo zawana, ozapona ko soigner la relation. Ata ndenge nini faut soigner kaka. Or que quand on soigne les relation, ozano de na makambo te. Ozano pe na problème na bango te. Ba fula open eloko moko te o simba yo lelo yo. Mais la baronne Karine Mokonzi, kaka koloba oza ami d'enfance na ye. Kaka Karine Mokonzi, remarquez bien. Au salaki na ba chaîne mosusu. Tomona ki pe yo. Mais to ki pa ki yo te. Ba journaliste, ba chroniqueuse, ba ki pa ki pe yo te. Mais mukolo Karine Mokonzi, ba audio bimi. O dekametre bimi saki. Tangwe bimi. Na kati ya bodio Karine azolo bake. Aboyaki, akutisa afi Laura balingana na fere parce que abimala camarade na yo Yvette Kalombo. Alobi Yvette Kalombo camarade nanga akomona ngo mabe. Kotanga atanga kikaka yo camarade na ye na intimité
alors bato tu na ba o batiaki yo ka te batie yo ka balobi la baronne azosolola en privé azoloba ke azodefendre azowela intérêt honneur ya camarade na ye Yvette Kalombo. Alors na bato batalaki yo par hasard bayebaki même pas komono Yvette Kalombo. Na babiso ba oyo tokomo intéressé na yo kanisa kaka prononciation ya moke ya 7 secondes mofulami fu koleka ndenge Chantal Libola alobaka ballon. C'est comme moto neti yo ovandeli no mpe zemi ya Karine Mokonzi ovandeli Henrietta de Jésus oyo aza deja na site na ye chez Henrietta officiel TV hein chaîne na ye deja kaka ndenge esalami wana bato bazobanga yango deja me ye asali nanu moke azotala na biloko azolia mikolo oyo soki azosala ndenge nini na libumu azotala nanu ndenge bakabwani mutolo na mama elaka ndenge nini mpo ya bamoma kitoko Henrietta aza kozela bakabula mutolo parti ndambo bakende kundango ale bino bwa koluka mutolo bokende kotala bisika bakundango Yvette Kalombo Henrietta bakundi mutolo na ye na Belgique na Bella na Lola ici c'est Mikili na mboka ya roi Léopold, roi Baudouin, roi Philippe. Siko la princesse Henrietta de Jésus. Yvette Kalombo. Na retourne te kuna tension ndenge nini? Non. Na retourne ba douleur. Po yozoka ba douleur partout. D'avance na ndimite video onga na oloba atana oloba mabete okusilisa ngo mukolo moko obando tala ngo chaque 3 minutes oyeso ko bandela po moyebo tika ezate okolingo tala ngo tina suka obakisa ba douleur. Ça c'est bien bakisa ba douleur. Yvette Kalombo okomi na ba diversaire bazozo obana ko beta ba 25 views baraisa pindi ona moma oyo miso eteli ye akomi oloba asalaka ne ba analyse simple akomi troublé me biso tookipe na nini ye moko akokoma bilobela ndenge akomi boye tookipe mobali na nini meme na bafoto azoleka kaka mobali ya Mélanie de Londres te non Mélanie de Londres te ya nani ya mama Chantal Monga soki na bosani te po ye mtachaki mobali bakompare na oya Raisa Pindi. Bon yo Yvette Kalombo kotiano kotu te loba okotia te pozane pete o bozana ye aza mpe kaka ya yo te osali temps combien ozala na mobali ya yo moko à part ntango ozalaki na Benji même azalaki butu na yo maza kaka mobali ekipe nango te mpa nanga papa robo ozwa mobali otie na ndako bovandaka lundi ti dimanche azaka ya yo ozwa mobali fiancé ayaka aza na moto mosusu te yo mpo na moto mosusu te aza ya yo fiancé na yo. Donc à part Benji ndenge bozalaki na ye banda kende oza na rien oza mpe na 63 ans kala te 64 baproduit nyonso tie olobaka na biso obandi live obandi yango en direct okotala ndenge obongisa yo dans 1 mois okolakisa biso susu me baproduit moko te otia oya kolakisa biso résultat na nsima rien
olakisaka biso kaka premier jour na troisième jour ou bien une semaine olobi tala ekoma change nga déjà na un mois bokomona nde na okoma na un mois 2 mois ozongi na 63 ans Dubai kutu ekitiaki okomaki na 61 Yvette Kalombo ay mama bon nayebi mpe makambo ebele na koloba no te eloko na koloba no kaka continue kosentir badouleur olukaki yango okokontinue nango okosilisa yango mpe te biso moto okosilisa yango biso kutu te princesse Henrietta mpo soki alobi kaka likambo moko mbala moko yobiki badouleur elongwe ndenge mama na ye alobaka kaka likambo moko yofulama ofulama mpenza koleka babalon Toi, tu as plus de 5 copains et tu cherches encore travail. C'est pour faire quoi? Donc tu ne sais pas que tu es déjà chef d'entreprise. Après, gérer plus de 5 copains, c'est entreprise, microfinance, management, manager. Le seul problème, c'est aller faire les papiers pour payer les impôts, c'est tout. Sinon, tu es déjà chef d'entreprise. Olingi kosomba muntuka Sudouane Benga Deni Bojoma okosomba muntuka na talo moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc ba samta longola zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.